baoba nenge tolobaka nenge pas mado empaté bazali toujours kolobaka na kati Afrika soki grand soki mokolo moko mokonzi alali si moto na ye, c'est-à-dire que les ali bibliothèque mobimba oyo elali tina ningo ça komona que mokili eningani parce que azalaki grand bato mosusu kutu baza kobanza que makambu oyo kaka ne mon enseigne sala neti ko bima kutu après liwa na ye ezosala biso esengo makasi parce que toyebaka force ya moto surtout na kokende na ye na ndenge ya mosoni parce que molimo ndenge wapi azali ko vibrer. Mbote mokili mobimba c'est quoi qui vous a révélé toujours pour la Rolanda biso le grand Longi kaka oazali sur na biso te na mosuni oza komona tozaki awa pour la investigation boyoka makambo ndenge nini lisolo ezali un peu kokende parce que bato bobengi biso na États-Unis bobengi biso na Afrique du Sud bande bobengi biso na Londres bande bobengi biso na France na Belgique bande bobengi biso na Lubumbashi bande bozomi na Congo central au Sika Peningani na Kinshasa awa bande ko bazana posa ya koyeba bansango bande ko babengi biso na Corée du Sud bande ko babengi biso na mokili mobimba c'est-à-dire que baoba nenge tolobaka nenge pas mado empaté bazali toujours kolobaka na kati Afrika soki grand soki mokolo moko mokonzi alali si moto na ye, c'est-à-dire que les ali bibliothèque mobimba oyo elali tina ningo ça komona que mokili eningani parce que azalaki grand bato mosusu kutu baza kobanza que makambu oyo kaka ne mon enseigne sala neti ko bima kutu après liwa na ye ezosala biso esengo makasi parce que toyebaka force ya moto surtout na kokende na ye na ndenge ya mosoni parce que molimo ndenge wapi azali ko vibrer monaki ndenge nini tolandelaki après que memaye na hôpital oti esika ndenge akeleki morgue puis ndenge nini lelo tomemi bino lisusu toza na palais royal bomona que configuration échangée ndenge nini libota babongisi un peu lolenge ya kosala mwa recueillement ya ndenge ya kosala hommage na grand kaka parce que tozomona que toza na kati ya quartier oyo toza kobeta sete tomoni ke bakonzi ebele mpe oyo baza kovéhicule oyo bazali koyara esika oyo eta ya nzela ezali malamu to mais tomoni ke misala ezali kosalema toza kobanza ke ekosalema na ndenge na lombango parce que awa ekotikala comme monument eza esika ya un grand oza komona un peu que configuration ndenge ayebisi bino qui est changé l'autre fois tant toyaki ezalaki boye te mais ezo kopesa déjà image na quartier image na bandeko nyonso bazoutaka mosika ya komona esika wapi oyo grand à se reposer bozomona un peu tozali awa elongo na bandeko nyonso bamakesa bandeko bazali s'assurer que bazali kosala mosala bango malamu que bato nyonso baroya awa mpona koyoka lisolo to mpona kosala recueillement na bango mpona kovisiter famille makambo nyonso ezala na kimia alors bozomona un peu na bilili emblème eza décoré na ndenge ya couleur ya bandeko ya bundu ya Kongo bundu ya mayala ba mouvement nyonso ezaki créé epai ya Longi basobenga ye kuluntu abundu ya Kongo mais habité la kisini de komakesa ya mukolo donc mukolo toza epai ya mukolo toza epai ya mukolo alors tokota lisusu mpona tomona mpe comment bozoka musique ya bokoko parce que ba grande question ezali bandeko mosusu baza kotuna babible mais mpona nini bamemi kaka mpona nini bamemi kaka na morgue babin kaka ifale pas bamemi na morgue fale bamemata directement nesika mabele ya bankulu mpona nini est ce que moto akosimba kaka docteur wana oyo akosimba kaka est ce que aza vraiment ata akomaki atala linzaka na degré ya bokoko est ce que fallait pas que bata bokoko eza ba grande question bandeko batuni biso bazoloba mpona nini kaka fallait basimia est ce que bokoko ekomi modernisé ezali ba question bandeko baza batunaki tous ces ezali pour eux esala que ezwa biyano tozobanza ke kozwa biyano parce que oyo bayebi bokoko bakopeka mpe korapondre biso mais bozokaka musique eza kobeta na ndenge toujours haut-parleur soso azolela toujours biso mosala tosala ya bakoko mpona komeka mpe kobimisa vérité bokoko koyeba histoire bokoko koyeba to vénérer lisusu grand ya mokolo toyeba makambo na ye mingi oyo asalaki l'autre fois tozalaki lokola première épisode na makambo boyokaki me lelo tokomeka mpe lisusu kosola na bamikolo basage nyonso toyeba programme ezali ndenge nini
makambo libote ezo se préparer ndenge nini parce que bandeko ya bundu dia Congo bandeko ya bundu dia mayala ba makesa mokili mobimba baza ko benga coup de chapeau na bino merci na ndenge boza vraiment lisanga bandeko bangunza tozomona que nde basangani mpona likambo oyo bandeko bakimbangiste tozomona que vraiment bandeko pe balandaka beaucoup kolanda biso na PSTV na Canal Plus tozomona réaction ya bandeko mobimba même ba politicien bazo reconnaître le grand spiritus même ba pasteur même tozomona que les autres la bien makasa alors tozokuta omona que décoration changée tozawana na musique na ndenge ya bato ko sentir que le son est ça parce que na prière mususu ndenge zo beta na ndenge lo yembo sina ni boso mona na palais royal boso mona palais royal pour sécurité les amis donc notre fois susu mona qui vient comment Elohim Gelesi le grand réalisateur au parler comment faire visiter bino mona comment est-ce que ça allait en torso na ba bikolo dans le calme to ko yeba peu programme dans tel bino par rapport à question na bino mingi bozana ngobande ko batunaki est-ce que deuxième femme quoi qui to ko fekite ba makambo belé bimaki mais le torso na ba mikolo dans le calme boyo ka ba vraie version parce que pas au parler jusqu'à boyo ba la vérité TV Zali radio TV Zali il y a la chambre de mais toujours au monde que matin les alliés très très bien toujours au monde que famille bazali toujours en accord na ba autorité pour na kokende basala programme moko oyo kozala malamu oyo kosepeli sa bato nyonso pour que kaka akundama na lolenge oyo esengelami na ndenge azali un peu komérité parce que c'est un grand baoba tokoki koignora yango te bachange bahistoire te ndenge toujours tolobaka alors tosolola na bamikolo epi toboyoka ndenge nini programme ezali un peu kopesa Le problème est là, comme c'est avec ma bande. Oui. Parce que toujours posé là, les botas par rapport à programme Topeni Niaboloba, parce que la Bélé, il y a une deuxième phase, rumeur et Bélé, ils allaient circuler, ils allaient monter Batouaneur, Topé Besprit, ils allaient concentrer dans le Cambo Italie de Kundi, il y a Kaka, on a essayé de communiquer que les Akiwana, les dirigeants, les délégués, ils allaient un peu de Kamba, les gars qui m'ont sur Kaka, et qui est malade, ils m'ont autorité, bauti un peu dans ma démarche mingi pour ta primature pour que les petits dossiers pour que la présidence va belé parce que ils allaient quand même au monnaie et oyo c'est les mboka mobimba ba institution ceux qui vont se mettre d'accord pour le lenge ya kokunda et que ba vraiment ba position pour un programme mais chez cela pour ça toujours à connecter pour s'abonner massivement au parler parce que les esika wa pour ba l'actualité tout ba nouveauté ba information nuance vous allez concerner pour un programme pour la bokundi yankaka ya moni to saleli bino élément un peu plus vite pour les biso qui là oyo azali un peu représentant pour ça pour combattre makambo sur le moni pe to sala qui là gouverneur à tout matibona pour montrer comment to sala qui na ba grand wana nyoso ba o bazali ko kamba to pe ko kumba
d'organisation na ba konsebele to pe na ba ndekobele ba zali sima pour que makambo ça mala mo to ko changer na bango mais oyo ko ça comme information ba pesi ko ke ndako ba to lequel sabino bazo c'est là juste là comment est-ce que ba ko oyo kana ba institution on a programmé ko ko ça mala mais oyo to ko ki ko tenir les alliés dans pas longtemps ça veut dire que dans ce lobby dans 2 jours, tu peux payer ma suite d'informations qu'on a programme qu'on a Kaka dans pas longtemps nous allons missionner sur Zaké, nous allons missionner sur informer. Il y a mon atinani, il y a des moyens sur la partout. Grande salutation à Yemoko, qui est la 2 Corée du Sud, grand merci à la politicien qui sont autorité pour la paix symbolique et Mao Balana Boko, Basali fier, dans le salon parleur, ils allaient pour ça la peau de la culture, la mission de Pepona, pour pas dire ça, mon Mao et Baton, on a vraiment beaucoup de solutions. Pourquoi pas te payer ma grande salutation de maman de chez vous depuis les États-Unis. Ma grande salutation à une très belle dame, capitaine, il y a pas si on se quitte au coup, il y a pas de Boko de PC, Mbote, la MC Tsongo, la mission de pêcher par Mbote, mais biscuits, je me comprends le football là. Mon abakoko ya solo toujours bapesa batala ebele yaza polyvalent avec la poste biso topesi mbote ebele bademoso balaka biso bandeko bakulu ya kobanguza bakipagisi tout le monde tozali ozaki kosala ozaki na haut-parleur mpona basuite mpona bainformation nyonso toyeba prochainement programme ekozala ndenge nini makambo ekolekana ndenge nini kozala ozaki bozala dessus te parce que là lokola information européen c'est ça qui était grand membre bamoni un peu oyo bakoki koyebisa biso yango na maintenant ozokela bino na badétail na batémoignage dans quelques heures ozala branché mpona basuite baba Thank you.